Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, VIP by LNM en collaboration avec l'ASBEL Sauvé par la Grâce organise un grand événement ce samedi 8 mars 2025 à partir de 17h. Plusieurs sujets seront à table, la présentation de l'ASBEL Sauvé par la Grâce et des sujets abordés comme des questions également posées. Et si on parlait de l'autisme, puisque ce n'est pas une fatalité, un atelier de discussion entre femmes pour aborder certaines questions comme la féminité, femmes, briser les silences. Alors, VIP by LNM vous a réservé un cocktail apéritif de bienvenue ainsi que plusieurs plats à déguster pendant la cérémonie. N'est-ce pas bien ça? Alors, pour participer, appelez le numéro affiché plus 32 46 85 72 864 ou plus 32 465 78 72 40. Notons que le frais de participation s'élève à 35 €, boissons non comprises. Parlons de femmes, brisons le silence sur l'autisme avec l'ASBEL Sauvé par la Grâce. En espérant vous revoir, je vous dis à très bientôt. Lisa Diasilwa a se décidé sikoyo abanda kobunda parce que afandaki silence pendant très longtemps mazomona ke silence na ye ezo résoudre makambo te. C'est comme si bato mosusu baza kimia te ndenge yaza kimia yango ase décidé abanda ko répondre à balles réelles oya ko se sentir piqué c'est kayebi likambo. Lisa aza actrice mo ya kala nga nayebi Lisa basera batatu tatu akufa na bosani kombo na bokotuba n'importe quoi na kombo mais banda osa mingi ba film tata twin azali vraiment donc acteur na banda olinga makasi tango acteur wana akufi nga nayeba Lisa na bapiese batéâtre batatu wana nayeba Lisa kala nayebi même pas kutu na cachet ya Bellevue mais quand nde makambo nga bata théâtre ekendaka Lisa yaki okoma actrice ya Bellevue quand nde amesala okaka bato doso bamoni ona moto oyo okomi ya ye nde ekomaki acteur akoki kuna te soki bamoni okendaka boye baomona lokola oza net oza lokola traître kotrahir. En parlant de trahison, Jérémy Chabani, non la bino vidéo wana ka siko bolandango. Jérémy Chabani na live na moko abwaki penelo kwa na bien. Bolanda na vidéo wana. Ebongo tozonga po to décortiquer makambo ya Lisa. Bolanda. Sikoyo eloko wana ezala mingi mpe ba comédien. Moto akosenga rôle se okombo nanga. So à quelle place pour appuyer rôle fata mwana kombo muninga. Tika eloba gesho. Mutu na mutu musala nde bundela ye. Babenga pa gatuzo po jouera bien. Babenga pa gatuzo te po tonga ka shikito. Hein? Babenga pa gatuzo po jouera bien. Toza babina bino hein. Mokilio yo mambo mingi. Mungu naza pembeni na yo. Akolia lokola mpuku mabeba kosala na moninga pene ndakisa na yango zala ekenge donc biso sikoyo komande nini mabeba kosala na moninga pene ndakisa na yango yozwa muto a trahir moninga na otia pembeni nao donc congolais so to partager même ma vie te to kombinemi fallait alobi
Redi alobi banani balingi balekisela ngai tango mpo na nga tango ezali précieux bakoloba bakofinga mpo na boma nzoto yanga nzoto eza se moko mokolo liwa ekoya nayebi te o nalengela mwa ntango nzambe apesi bebe lengela tano nzambe apesi yo banani fo balekiselo ngane na fandi boye yo moko comprendre kaka natika na nga yo moko so landa nzembo litoi moko lelo je te donne l'occasion landa ngo matoi mibale potika distraction Bolandit et voilà Bolandi Jérémy malgré que batumsu ba okoma na ba commentaire wana que non trop de jetons ça tue carrière esili batu ba koloba te ndenge nini en parlant de trahison pourquoi Jérémy a cause a raison quelque part parce que na théâtre cause na neutralité et comme le roi mutumo ya keba pose à le roi tonton Loulou, il faut avoir un esprit dur pose à la koto mais ils a la paix que son mutuana lobi kaza naître koto balinga za la naître te babando bengi suna ba film te parce que neutralité selon bango ezali que quand tu es ici tu dois prendre makambo awa il faut qu'il le foule de fois ananga momoko ke yo za lokola espion okendaka kuna po zwaka matière kuna yaka nango koto oyo moto akomprenaki yango te ndika yango azalaki bien exposé bravo pour elle et puis bon débarras d'ailleurs Lisa a travaillé pendant mingi et passe il y a Bellevue mais peut-être à mon avis intérêt pour Lisa est actrice complète as actrice akala jouera très bien ngai personnellement na telemela vraiment physique à motu te tala oza na elongi wana mpo oyo olingaki yango te oza na elongi wana mpo nzambe nde alingaki ozala na elongi wana beauté to pa beauté biso nyonso tokufaka Liza ntango alongo epa bela akomeye kaka ingrate bela bokola mama na bino bela sunga alia na lutu na fourchette bafingi akomeye ne ko répondre makamba ba lutu na fourchette lutu na fourchette na banda pardon mbeli na fourchette na banda kolia na mbeli na fourchette kala banda kolia soki gâteau soki nini biloko wana nazolia kutu boyebi ata kombo nango te bata kombo nango te me bozofinga nga nasali bino nini butika azali na mwa malembe libaza na ye wana azolobaloba na ye azali na mwa malembe elle était vraiment très douce envers le commentaire azo répondre na politesse nyonso azo répondre mamoni que politesse wana azo répondre bato bazo attaquer ba polité bato bazo attaquer ye bazo ya pena d'intention ya kodétruire ye naturaliser Lisa pa habite ngapi na otika te il faut ngapi na koma sko ko répliquer ayo ça la vidéo moko mela Javel à répondre dans ce séparant mela Javel je pense que mon account est pas maman parce que ça n'avait c'était de trop c'était insulte et les cas qui c'était vraiment de trop on a décidé qui allez tous les cas malgré ça bafingaki bafingi batusoupe basepeli nazongisu na Jérémy aloba o bayebi l'internet ne m'a jamais Jérémy aloba Bellevue alalaka pongi te pourquoi alalaka pongi te alala pongi te po fois monter ba stratégie ndenge nini osala aza makambo moko ya sese amaloko aye aza mosantu me Jérémy mutaloba ngo l'internet ne m'a jamais oyo olukela ngai vidéo wana ebima nango na internet baarchive ezanga te Lisa alobi ya sikeza te
film on ba asi atalango ya sikiza te bon se souvenir na phrase wana mutabinisa phrase wana liboso to makamba mishu bima kizaki na ezalaki Aïda donc baza bakinzamvu ete bango nyonso bayebi ndako bien bayebi koto alobaki yango ya sikeza te peut-être bainsulte ya sikeza te makambo so obimisa ya sikeza te yango abetaki mauvais bord na ye wana mpo yebeki ya sikeza te kote oyo Liza obandi sujet kitoko boye mosisi te na odecortique yango kaka mais question munene ekozongaka epa Liza alobi mpo Liza aloba boye c'est que ayebi vraiment Bellevue bien na sens contraire ya Aïda ayebi ndenge Bellevue afonctionnaka ayebi bien ya sikeza te film oyo tosi totalango film bosi botalango na nini boyebi oyo euti koleka da mpo Liza sikoyo aye sikoyo en tout cas makambo Liza aye mpenza bien préparé aye vraiment bien oyo kaka mobondo bobanga de l'eau qui ne coule pas contient beaucoup de microbes il faut avoir peur nga so mutu kutu nayebi ke ayebi nga bien kele makambo te mpo nayebi ke soki adesida sanza amoki ozala no mams amoki ozala mams oloba ke soki bozalaki bakamarade na mutu bikamaraderi esili en tout cas il faut basekret keye na liwa mais so oza mutu mosusu oza na motema te ata de manière indirecte nde tomoni Liza oloba ngo scénario Bellevue asalaka mpo nyonso ezala na faveur na ye moto aloba ngo Jérémie donc Bellevue alalaka te amontaka bascénario mpo nyonso ezala na faveur na ye yango omoni moto eza soki afai na Bellevue soki mafuta wana emati etanga obima akose révolte mbala moko akose révolte mbala moko na kamwa mingi bato ebele bazala so baza epa Bellevue so balongo bakóma na haine moko envers ye nayeba te soki mosusu bayaka kozonga peut-être na raison peut-être mpo na semblant parce que nalobaka ngo tozali awa plusieurs personnes ne peuvent pas dire la même chose ezalaka lokutaka ya moto wana azalaka na raison mpo na hypocrisie ya Bellevue nayebi na ngai bato so balobaka obino boloba mingi bainsulte eza les deux côtés oui nakoboya yango te na ndako nyonso maboma bazala nalobaka ngo me ngai nafingaka te ngai nasalaka na ngai analyse na ngai ya makambo Bellevue asalaka nyonso makambo nyonso ezalaka na faveur na ye me na sese mama bilela na sese mama bilela bouti komona manifestation moko eleki wana ti bato mosusu baokomela so na bacommentaire o eza baje na bango mbale na bela aza kaka pourkui na manifestation wana azala ete mpo ya banda ozala partout pourkui na manifestation wana aza te raison azalaki empêché attaché de presse na manifestation ya bongo falaki mwa interview parce que tomoni baconvo d'or baposte na bachaîne mpo ane attaché de presse aza te aza te mpo ani amonani te mpo ani aza kaka eza kaka baje amonani te Liza mama fongwama mama yo ozaki nzamvu ete oyebi ndako très bien mpo ani oya koflashe kaka boye makiona na makiona maintenant pourquoi bosala yango pourquoi bosalaka yango donc ayebi na ye ke bato mosusu baza na bamizaka mbongo amize mbongo boye asali nyonso mpo lokumu nyonso gloire nyonso ezongela ye ma eza mbongo na ye moko ya lokola basi bazala mona azwi mbongo naki opesa mbalabala ye
to mona raki na balaki to mona ngo pe na basena ba théâtre mwasi mo basali penda asala apesi mobali mbongo abala ye baza ndenge Bellevue azali Liza yebi film bien ayebi épisode par épisode ayebi bien ayebi ke Bellevue aza mokola makiona ayebi façon ebandeli na façon ekomeli ayebi ke nda asali ndenge asali nini wana babenga yango latisanga culpabilité babenga yango latisanga culpabilité Liza ayebi ke o bela sali babenga yango latisanga culpabilité nini o nalobi yango mpo na osala analyse film au total yango déjà ok c'est-à-dire que yo taki na yo taki na bela bela a mise en mbongo na yoka ke eloko wana epa mama Laure Mbongo abiso kaza na ba concert bela yaka sombi autant de billets apesi bato fele Bellevue aza mbongo ana mbongo mpenza sikoyo oyo sikoyo asalaki tour oyo nga mona fe na bi babenga yango latisanga culpabilité parce que eza na baacteur mosusu baza wana ba-institution oyo eza habilité ya koorganize ba-award mpe ya kopesa bato batrophée bapesi bato wana te to bato wana ata soki basali yango batie bango bavota bango te siko biloko ya nsima ndako osi oyebi na oke songolo pakala nde efo azwa eloko wana yo moko okei osombi batrophée onome bato okomi Bellevue ozala na mbongo akobwaka créer bato hôpital ndenge Jérémie asali acréer vraiment centre de santé na ye mpo esungaka ata bato sala ata mwa centre de santé mo na mbongo wana esungaka bato bazakenda kuna ofele au restaurant bato bazofutaka mbongo mpona balia nayebi batrophée mosusu nyonso te batrophée mosusu ezala toujours accompagné na mbongo lisusu batrophée bacoupe bamédaille mosusu ezalaka accompagné na mbongo na fin nalobi biloko ezaka mpona okende otiango na ndako moto songolo nde apesaki nga signé bayiwu qui a signé ça quelle est l'institution oyo eza habilité ya kosala bito oyebi banzonzinga award eza institution mobimba esali epesi moto mo balobi ye moko nde asali yango ye moko nde asotoproduit perte ya bongo mpwani oyo eza perte eza lokola mwasi apesi mobali mbongo ye moko abala ye eparte nango elenge nango ezala elenge ya libala yango eza ndeni Liza nzoka baje wana nyonso ayebi yango alobi te wana nazosala basuperstition Liza likambo bandi monene boyebima yaka kosilisa Liza yaka kosilisa na biso doso banjawa okokata boye te okoflashe te botiki te okokosala bongo te Liza yaka kosilisela biso makambo bato mpenza balati bilamba sika batie ok mikolo mabale eza te place akolatela barobe ezotula tika basala ata bongo balata ata barobe baorganizaka basalaka eloko osala mbongo eza te banda kosoki mpe koya kokende otika biloko na baorphelinat c'est bien mais kozwa charge ya bana wana peut-être na classe osala ata baatelier de métier bana wana batangaka ata oleke batanga baclasse normale boye classe normale na Congo mosala ekoma recommandation sur recommandation bayekola ata métier oso moto ayekoli métier ezala très facile asoto
s'autoproduire moko amisali la mbongo ye moko ba cordonnerie ba menuiserie ba coiffure o ça mbongo rapidement tout que ça la pour ça ba tout plaisir kotika ba na ba dette morale to fait on a ça ngo mutapesa ngo bela wana liza nde na sens o liza lobeli wana na sens ya ba mako na ngana moni yene muka créer loko wana asali yango après na raisonner ce qu'on a fait ce qu'on a raisonner à fin de vie na créer loko mona pesa ba trophée asali pas créer na la fin d'ara na ebi prix ya trophée ba coupe ba trophée na ebi yango tu na shop moto que ndosel ça dépasse trophée na prix na ngo apesi combien de personnes ba trophée kuna pardon nazangi makamba ko leba Liza ko bomba te so likambo ezali mama toza da famille na réseaux sociaux to kuma déjà famille à partir non peut to toucher ba to yaka ko lobela biso yaka ko sisa kinzamvwete alors Liza kotika esusu te muta monelo eza compte na yo moko bino so ba 1900 wani nani kabongo mimi kabongo batusha ye wana kuna ye siko to komo lo mimi makamoka Cécile tikat eza ba tususu so ba se déjeuner mimi na chaîne soki na compte kuna TikTok ebe ba tokoyoka moto te chaque jour azo bombarder soki okoka koloba ngo boye te à vive voix à vive allure mama Liza sala kata ba biloko ozo sala kaka ozo boira ba pique matière ebimaka wana mama Liza ofinga mingi Liza mama nanga kotika te makambo esila boye Liza kobanda te makambo po etikala na suspense inachevé Liza makambo obandi mama tango ka toleka makambo esila Liza c'est l'occasion, c'est une opportunité yango mama défoule-toi oyo makambo bébé na kundani yango osala secret bela te eza makambo mosusu eza makambo moko professionnel nga kutu mpo nanga vie professionnelle babimisa vie privé nde tolinga te professionnel Liza mama ya kosilisa makambo bandaki tosilana bwa kaka bapike yo po osouffrir mingi bwa kaka bapike po osi oloba ngo dana si na yo kayo olobaki yo okosatake na bato baotinda te okosatake na moto azotinda mama opportunité yango oyo bwaka soki okoka oloba boye te bwaka kaka il faut ozalaka ya ana po telema ozwa micro oloba clairement il faut ozala ya ana pe il faut ozala komone nani abendana na Kalebi boye mpo na mbongo ya filme na ye nabosani nkombo na ye ezokima nga abanda osala théâtre epa Caleb Matika ye mpe il faut ozala ye mpo ozwa courage na kotelemela motu clair boye il faut ozala Jérémie mpo ozalaki outi kote mosusu entre guillemets kotana nde babimisa ome oyebi idole nanga aza kote mosusu et quand tu sors là te dis que tu es l'oncle 2 le système ka ya monde en cours il faut ça Jérémie pour assumer de plus en plus bato comme ko assumer to vivre le quoi na bakasho moko a ciel ouvert Liza soki likambo ezali okiyo pe oza banquité professionnellement na vie privée te professionnellement matanda toleka omoni baki kosalisa ti mwana mwasi onani ondika basalisi ye ti video émission kaka po abimisa oyo azalaki nango na sila me lokola asila azalaki bloke kadena abimisi elo ya malonga te
Koyoka nengeli dabanda koloba ba comportement si la wana. Beaucoup de personnes sont comme ça. Mais moi-même, je suis comme ça. Quand je te vois, ça ne va pas. Mon mari me fait beaucoup de reproches. Yo, qui m'a rabattu, oui. Ils ont un sous sous ta. Toya ko bébana pour rien. Alors que si on a kimi nanga, yo rotika na ba qu'est-ce que c'est? Ah, azonga likambo. Azonga likambo te, tout dépend de toi. Na mutuno, est-ce que vous avez on est là likambo. Est-ce que ça là? Est-ce que ça? Est-ce qu'il bon? Pour son habit na confronto likamba tunisa benda ka chaîne na ba problème. Tunisa ebenga benda ka ba problème ilai tunisa wana. On a rolingana o tunisa te. Si la sage, la sagesse. Na ko tona la ndako na habitala oyo. Oyo eza matière te la preuve est que émission le cas inaperçu total. Et yo kanate. Kwa nini? Si na comportement ne ozoe mabende ni mutaboy ne ko yo sala confrontation ki ayoki oza na osongi otonga ki to okaki makam na yo ayo tuno te parce que tout ça wana ebenda ka cheni mulai mona ba koma ba to comme koza la cité na makam même si fala ki paize la cité jangwana si la evitaka ba tunisa talisa sagesse Mama Lisa likambo bande faut si sango il faut tout comprendre film nini tu es derrière qui sala ba scénario tu es derrière qui financaka tu es derrière qui pesaka tu es derrière qui tindaka ce que film nini on a na comprendre ngapi na décortiquant ngapi na saka Lisa yaka na ko sisa makambo bandi mama Lisa qu'est-ce que tu bete Qu'est-ce que au constate qu'on y a ti, moi dit qu'on kenda po tie fouette ya consiste soko ko ko ba boité ni ataka ka biso to bisarato de cortica et aux ala très important donc le ya mukina biso nyos et ate ke mutu mo wazawana ya se décider abanda ko nyoko la ka baninga et simba te personne n'est esclave de personne. Lisa a joué à ce pas belati mais sur scène azali personne n'est indispensable dans la vie de l'autre. Tant que tu payes ma vision, tu as payé ma bonne. On est indispensable dans la vie d'un raté. Tu peux partir, Dieu va susciter une autre personne. Ouais, à Koya. Souci, donc, quand il fallait qu'il les a kundama. Pourquoi kundama te? Nous avons suscité Jérémie. Jérémie a payé bango sous visibilité. Bah je viens d'avoir ba film soit disant que la place qui de l'écriture wana mais bah ça toujours ba monana ba voyageaka. Bisika so bozo kende kombo na bango bozo s'affronter kadi. Bo banga nzambe ti. Nzambe za biso se bo banga ipado. Lisa yaka koloba makambo nini o film nini. Yaka koloba film nini. Oh, yo ba no ko tseso ba parabole te. O tika to dera ko décortiquer non. Non. Et puis là on a sepelaka. Mutu mora loba boy pona mamste. Cette femme a de la grâce en elle. Lisa yaka ko silisa makambo bandi. Yaka silisa. Sala on kando saki ndo répondaki bato. Sala on film on total on. Ça fait mal et on sait les logos non hein. On les bat féliciter film on total on déjà. Et la jalousie. Et ça que au sala d'ailleurs makambo belé bato ba mona na ba témoin. Lisa ça azalaka ceux qui travaillaient au na bela azalaka kunati. Azalaka kuna ezalaki na bafilm songo na Lisa Diasilo azalaka na biro azalaka donc ayebi mingi tozozela le film ango total ango déjà bolinga kotikala na ba dette oza ko babenga ango dette morale moko soko talika tofana ish méritocratie zéro. Méritocratie zéro. Pourquoi nini? Et l'Obama.
Liza yaka kosilisa makambo bandi. Aussi une fois pour toutes. Coucou à tous les Nélachu, les Nélacœur, les Nélalove, bienvenue à tous mes nouveaux abonnés, c'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne. N'hésite pas à t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, partagez la vidéo. Liza et Yara aussi, c'est pas Bani. Si tu as un problème avec ta chaîne YouTube, Community Strike, Copyright Strike, problème de monétisation, n'hésite surtout pas de me contacter. Si tu veux travailler avec moi dans la collaboration de promotion ou de publicité, mon numéro est toujours disponible dans ma chaîne. Donc, presque toutes mes vidéos, j'ai mis toujours mon numéro. Contacte-moi, tu m'auras moi-même. On va parler, on verra dans quelle mesure on pourra vous aider. Liza Yaka Kosilisa Makambo Bandi. Que Dieu vous bénisse, bisous, bisous, bye. À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, VIP by LNM en collaboration avec l'ASBEL Sauvé par la Grâce organise un grand événement ce samedi 8 mars 2025 à partir de 17h. Plusieurs sujets seront à table. La présentation de l'ASBEL Sauvé par la Grâce et des sujets abordés comme des questions également posées. Et si on parlait de l'autisme, puisque ce n'est pas une fatalité, un atelier de discussion entre femmes pour aborder certaines questions comme la féminité, femmes, briser les silences. Alors, VIP by LNM vous a réservé un cocktail apéritif de bienvenue ainsi que plusieurs plats à déguster pendant la cérémonie. N'est-ce pas bien ça? Alors, pour participer, appelez le numéro affiché plus 32 46 85 72 864 ou plus 32 465 78 72 40. Notons que le frais de participation s'élève à 35 €, boissons non comprises. Parlons de femmes, brisons le silence sur l'autisme avec l'ASBEL Sauvé par la Grâce. En espérant vous revoir, je vous dis à très bientôt. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.